bibo bike no papa oyo azwi mwasi na bana kumi bango tiki ayeko tikela Moïse bana ayeko tikele mwasi yongo sani okima bango. Évitez ba combat pamba. Évitez kokota ba sirène, ba mari de nuit, ba femme de nuit. Évitez mulimo matata tina mbe. Moi ça matata te. Ola la bolati sous-vêtement, olati culotte, olati pantalon, okangi chaîne, olati singlet, olati débardeur, olati chemise, otie bretelle, olati veste, olati blouson, au fini ki drap boulangette, okangi tirette. Ata kutu bato ba voyager en Alaska, ata ba astronaute o ba kene na moi bazaka boité. Docteur Patrick, pardon. Mais oui, bien sûr. Ata ba astronaute o ba kene na moi bazaka boité. Ezal basim susu ngana mungala. E aussi maté, ozwanga na pete nga ozwanga na petete. Oh, maman, moi ça makangu te. Bazo na petete ndeni. Il faut bazo na pete. 1 plus 1 égale combien? Oza déjà mbala bazo na petete. Pourquoi ma tata tina metu? Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mukolo. Jo jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démacadé. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bienvenue dans l'émission Nabino ya Analysons tous ensemble où Ezali Bongo présenté na Sarah Dola comme invité spécial Nabiso. Il y a chaque jour le docteur Patrick béni du ciel, le prophète Mobik ici. En tout cas, Tozo Koba toujours na grand thème Nabiso ya
grand combat spirituel. Il y a le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, bandeko balanda émission na biso tolobela ki combat de futur, combat des étoiles non tolobela combat de futur, combat de naissance, na combat de mariage. Alors, tozo continuer car na kata combat de mariage, na kata combat de mariage de l'autre kolobela sur les 4 formes, il y a séparation des corps, peto kolobela lisusu divorce provoqué par l'homme et la femme. Les gens ont divorce, ils ont et puis ils ont séparation de corps. Oh, tu se séparer déjà, mais tu es se séparer. Alors, tu remets sans plus tarder, merci à Montréal derrière la caméra. Bon délivre, bon seki, merci à Ferdinand Bochoa, les kuna na machine. Merci beaucoup à Papa Diego Milito. Merci à la sponsor Nanga, Madjabou Gospel, Azir, J Magic Adassa. Merci à Fondation Saratola. Merci à la sponsor Nanga, partenaire Nangai, Tata Po et Fapekato. Merci à Maman Gina Amatou Motema. Et à Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Merci à Maman Madolé, la Germanie, Motema et Papa Samuel. Merci beaucoup à Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe, merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos, pourquoi pas na président Charles Tamboué, na moni bongo pe ba vrai nanga, maman ma passe ya moto, Ozia Massamba, Makela Kumba, Sol Mbemba, Angelo Carouane, merci Andrea, Bob 08, merci na président Bébé, merci na maman Nathalie, merci na Dalia Onyema, Edwige Kalala, Pamela Kabea, Rose Bonga, Célia Kikela, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Papa Edi MK. Merci beaucoup Nayo. Merci na bande konyos tout au bolinga ngabo like bo partager vidéo na 5 groupes et puis na 5 personnes oyo linga kamingi. Voilà. Montréal ce cause même langage dans vraiment fungwela sur plateau. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit. Première dame bakuluko me ba aujourd'hui. Amen. Nzambe abatela yo abatela papa Diego bano nyoso. Bao basali mimekano nzambe nalola alongisa bango nzambe asalisa bango bazala mitu kasi mikila te po tezali moko abilaka na nzambe apambola balandi nyonso oyo balandaka émission oyo analysons tous ensemble ezaka émission ya biso mpe ya bino apambola bon délivre baimage mikolo eza kitoko makasi na ingénieur Bochwali. Merci beaucoup docteur Patrick, bonne santé. Santé eza bien, juste prier na biso 50 jours et continue ba jour o na bande ko bela to sauter en moti donc ndenge fallait si là et aussi la ndenge miko nyonso na bela ki oyo ba réseau ba interférence salama ki ba mbula ndenge beta ki belé et kozonga donc et aussi là les lotés tozana no ti na kopesa date o to aussi ça on a calculé ba date nyonso ba retard et après 50 jours to bandi 21 jours de Daniel kuna ekozala sous makasi kuna ndito kota na gêne parce que na 50 jours na boya ki bat ba gêner parce que mamnyos to sala kango il faut molimo mon santo à diriger yo yaka boté bo gêner nzambe ama oko gêner te on super osamba pour na yo au monde plus beaucoup na nzambe. Donc voilà quelque sorte ba programme otozanango bana bazo bondela to lobela ki makasi na livre ya Lamentation chapitre 5 verset 7 kuna ezaki terrible bazo ba keno mayo ya biso moko to ko mosomba yango balati biso ba joug wana eza wani ti moto akufa bakangisi yo na ye moto azana mboko zana poto bakangisi yo na ye ezaka ba ngombe kala na Ancien Testament ngombe mbali ba okangisa ba onzete na kingo oso akebo o musu falanda ateza volonté na été alors kuna to lobela mambo ebele za penza prière ya kita nzambe apamula bana nyonso. Merci beaucoup docteur Patrick. Tozongi na sujet na biso ya combat de mariage. Lelo tokolobela 4 formes ya séparation du corps. Déjà selon yo, tant que la séparation du corps, Maman Sarah, merci. Je pense que non, le mot français, séparation du corps. Séparation du corps, notre division, et ça, blomi balé. Barba que notre division, c'est comme ça, séparation, c'est l'homme. Division, c'est que nous diviser pour qu'il y ait libéré là. Mais séparation, ça peut être pour un moment, pour un temps, pour bon ça. Mais je ne sais pas si bon ça, c'est pas si calme. Dans la bande, c'est bien balbaka. Na fin nanda koyo, ils ont pour na bana. C'est pour na bana te mais c'est na longwa.
séparation du corps. Ozomona que non ba fandi moto asa ina moto. Moi ça c'est longi bien. A comme c'est des longo wani nyama en esprit. Moi ça batata sokola bien. Mobala comme regarder solo mabe en esprit. Parce que ce qu'on vend tous les pas amicati. On va un peu besoin imaginer solo moko. Sonnet à Thompson moi payé ko. So za malade. Boué biloko zoyati. Mais na sa malade wana petit ko zoyati. Oko kapé so mo wani ti ya mafumbo mababu elekani. So le pina na mbanga elekani. So la mbisa mai lilangwa elekani boso mamoki nausée. Donc muto va na mutu asa ina mutu. Bongo eza mabe déjà okufa. Parce que tant bolali mbetu moko. Akota lo boabi na boma ya ta boma. Akufata okufa po aope sanga etufuma. Aope sanga mulungi. Ndo mona ke no bamsu bakuma ke no séparation de comme bala tika na mbetu. Moi ça kuma na salon. Ou soit mbali akuma na salon, moi ça tika na mbetu. Ou soit bazaka na kata chambre. Ko bana baye bate. Mubala za na mbetu, moi ça za na mabele. Ou soit mbali na mabele, moi c'est na mbetu. Donc séparation ni mona gentil na miso bato. Eza ko rit no ba mama pasteur atangwa kala. Abunda na ba pasteur ba obeta soka ba pa ya ko. Ma pasteur mi shalom. Nzo kuna bitumba kimezate afficher loko moko boui, afficher attitude moko loko ya kimezali, nzo ka kimezalité. Donc voilà séparation du corps, il y a combat de mariage autour le bela. Eza na bandenge e belé ndenge belé. Séparation du corps mususu ya ba pasteur na ba politicien. Avant d'avoir moi satine na Afrique du Sud. Avant d'avoir atine moi na poto. Yo mobali chaque 5 heures bonzo to zara au papa. Mais otindi moi na poto. Moi na Afrique du Sud. Moi na poto. Intention nini? Ba politicien poto. Tout le monde a jamais battu na basi na bango awo. Ka bino botinda basi na poto. Na ba na poto. Te ba politicien poto pe fo ba sala. Wana eza intention mabe déjà. Et puis lo ekam sangai. Mama penza mwasi. Ondi mabobala na mbali na yo. Otika Kishasa awa mboke lengi Kongo mboke lengi. Oke na poto. Okova kuna mboka malili, rhumatisme. Po ezaka poto. Ali so comme na poto, obanoluka so bafumbwa. Nourriture africaine. Fumbwa e pondu. Obanoluka mikungu. Ozo banduko luka mujubu. Obanduko luka biloko batawanda na misili. Ifalo zaka awa. Etant yo tiki mbali no awa avant awa yo ke poto, yo ma pasteur. Si okabi pasteur na protocole. Okabi pasteur na ba musicien. Okabi pasteur na ba partenaire. Yo kondimelo ka bon pour anine moi si yo. Okondima bon pour anine. Ndebilo musu na comprendre raté. Envoûtement na niveau ya ndengwana. Botinda bana. Oyebi libale zaka moi na mbali. Bana tamba yaka. Boko bota bana sikoyo. Moi so akolia moi sa kel bala. On bala kel bala. Si bozo akande bulingana ka. Yo na mbali nayo. E bolingo akibukolo yaka suma kase koma na bazua. Siko yo bazua tinyo na poto mbala tikalia. Ndesika ba problème ezo sama ngwa. Et puis mobali tango otina mwasi na poto na bana okimisa bango. Un politicien ngaso naza mukonza mbuka na longoli musala. Parce que vous avez l'intention que non kita so ko yamabe et yemabe so ko bombarder moi sina bana basi ba kima déjà. C'est que au travail bien té ya on ba oyiba mbongo ba dollar pour evana na kati ya mboka. Dollar ezo kende libanda perte de monnaie zo sala. Ya on ba mboka kwa Maroc. Mbongo ba kotinda ndeme marocain. Tout mutu azana Maroc abimisa mbongo te eke kote mususu. Mbongo ebimate. Ndemo kono peyone ezo koma fort. Nana mutu moto soyene kendeki Maroc. Nzambe apambola Maeva koko ba Maeva la flamme nzambe apambola yo. Ayibisi yabi Docteur Patrick le prophète. Obi ke Maroc eza la partie mususu ata Paris était le matin. Ata Belgique était le matin, ata Londres était le matin. Maroc a ozo mo Maroc wana. Mboka ya roi. Ngabi yango le président Mobutu akeno kimili pe kuna ando ba relation intime mais aybe que non pays oyo royaume oyo soins médicaux zakitoko visa kitoko. Voilà quelque chose qu'on a pour répondre à ce qui concerne séparation du corps. Séparation du corps mususu et au salama au mona mbala za musulman moi ça bongo mutema comme les chrétiens et il n'a raté et indi donc mubali aybo ça va
soto boyani bakoloba tokozala kaka me zala kuna euti mpona nini mpona bareligion me nzambe apambola couple moko na sepela na couple makasi couple papa Gudura Kasongo azaki porte parole ya ex-président papa Gudura Kasongo mokolo mwana bango azwaki diplôme ya université oyike papa Gudura Kasongo aza musulman aleki na télévision abandi kokumisa nzambe selonki musulman na bato na ye bamwalimu bana bakumisi nzambe mwasi na ye mama aza moto ya catholique ye mpe aleki na tour na ye akumisi nzambe nde nzambe apesi mwana ne diplôme selon mpe ndenge bakretien basambelaka me tala couple wana mobali musulman andimi mwasi catholique mwasi mpe catholique andimi mobali musulman bafani na bango en tout cas félicitation nzambe atombola bango lisusu biloko ya bongo il faut éduquer biso bachrétien pourquoi biso tozala na compréhension te me tala bato oyo toya komona keno baza na nzambe te me nzoka nde baza mpe na nzambe mpo mokolo ya jugement ekozala te keno bachrétien moto bakokelola bachrétien naloba edeyaki no na boyaka kombo wana bachrétien ngai andimaka yango te ngai nalobaka nde tozalaka bachristien bon mpona makambo ya bachrétien c'est compliqué bamonaka no nzambe azalaka ya bango oyo catholique bakokeli felo oyo bana bakokeli felo te nzambe akojuge bato na ndenge na ye selon ndenge mo ebongisa makambo bato ya ancien testament bato ya loi bakozala juge selon la loi bato mpe ya temps de la grâce bakozala juge selon le temps de la grâce. Voilà, merci beaucoup docteur Patrick tolobela sikoyo 4 formes ya baséparation na kati ya bible tozomona mpe ke Abraham asalaka séparation du corps mais eza na bandeko ebele bazoloba te mama Sarah ezalaki séparation du corps te nayebi te neti lisolo ya bengango mpe ezali na kati ya séparation du corps. Mama Sarah père na biso Abraham asala berere ebele Abraham wana nzambe ayebisi nano ke nozela Isaac pendant 25 ans azeli mwana wiki Abraham aya kobota na mwasi égyptienne Agar aza égyptienne abota na ye Abraham aprovoka génération ya barabe oyo babundisa Israël e barabe wana baterroriste oyo babundisa mokili ti lelo à cause erreur ya Abraham po azelaka te bilaka na nzambe descendant ya barabe bauta pa Agar bauta pa Ismaël baégyptien baafricain et puis deuxième descendance ya kouta lisusu epai ya mwana oyo epai ya papa oyo Isaac ntango aboti Jacob na Esaü sur le père des Édomites donc baédomite oyo bauti boye baarabe oyo na baarabe ya Ismaël basangana front commun babundisa Isaac oyebi moko mosusu nakokanga photo na nini na nini ya banini ya musulman wana oyebi ke nayebaki te baoke baoteya oyebi ke na bango baoteya mpe bayebi ke no ndenge nzambe abimelaka nani Abraham abizwa Isaac no sacrifie bango bayebi ke no Isaac te ezalaka nde nani ezalaka nani Ismaël na kamwe sikonga mpe andokanga photo na kati na bango na stade de martyr nabi awa nayoluka mbongo tika navandaka nye donc tokokana te na bareligion alors Abraham aye kosala séparation du corps ya kosakana te papa na biso Abraham oyo Abraham asala berere ebele moko mosusu tolobeya babele livre nanga na okoma les erreurs de père mabunga ya batata livre nanga yango wana oyo bato basataka nataki bango te me mabunga yango mpo abandela te atanga mpe na okoma papa nabandela te Abraham aya kokende liboso epa Abimeleki wana azaki roi obiki Abraham ayebisi ke non epa Abimeleki Sarah aza ndeko nanga mwasi séparation du corps ntango Abraham akufi Isaac mpe mwana ye amema mwasi na Rebeka mpe kuna epa Abimeleki wana oyebiki ayebisa mpe Abimeleki non aza leki na ngai ya mwasi hérédité moko mosusu Abimeleki akengela na fenêtre boye amoni Rebeka na Abraham modèle baosambrase abi petit yoko singa alibobima na mboka na biso wana première fois deuxième fois Abraham ayi koya na Égypte en Afrique l'histoire de la Bible est liée avec l'Afrique Égypte Éthiopie Érythrée nde mona ke non moto amebelaki Jésus croix wana azaki libyen Simon de Cyrène ezali ville na kati ya Libye wana mo entre parenthèse omona ke non
Yesu tango abotami pe ange abisi Joseph abi zwa mwana bokima na Afrique. Afrique ezali mboka moko ya protection. Ya mona que non biso ba africains nzambe ya biso. Bo se décourager te ba président africain. Bo travailler, il y a encore de l'espoir. Ndé mona que non corona e bomaka bato wana kuna e bomba européen. Toi on a moins grâce quoi. Biso na grâce. Et puis toi on a richesse. Au mona que non tsunami e bombi bato wana nyonso tout. Mais awate tremblement de terre ça ma partout. Mais awate l'Afrique représente quelque chose sur le plan spirituel. Afrique Ao. Donc nous qui sommes des Africains, l'on doit être sûr et puis fier de nous. L'Europe c'est bien, mais l'Afrique c'est mieux. Il y a un moment que nous sommes comme en Afrique, surtout dans la forêt Nabiso. Forêt c'est pour moi de monde. On est comme entre parenthèses. Alors Abraham a eu ça. Pharaon que non, Azan de Konangai. Sarah l'on a beaucoup Abraham. A eu Pharaon. Avant dans les mêmes jours, journée mon côté, avant dans micro rebelle. Magamu Pharaon sala Sarah, ba comment la Bible était. Awa na lingi bat balanda malamu. C'est la docteur caméra. Tant où Abraham a cédé Sarah, c'est la séparation du corps. Parce que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, moi, si nos cabis, c'est très dangereux. Au commissaire Neko, ils ont la séparation du corps, il y a forme Mokobo. Et Pharaon a juste ça. Bavan Nassar. Pharaon appelle si Abraham, Babiloko Bozui. Appelle si Abraham Bilokonin. Appelle si Balengon d'or. Abiboko Zouakuna. Namiba, na Jérémie Nanga Yakuna. Baki Barozo Balengon d'or, Bayenango Kaka. Bayena Babiloko, Bamatière premier. Bayenango. Yemoko Pharaon. Atine boke na belevage nanga boke na ferme nanga kingaka tikuna bake bazu bangombe bazu ba blonyo so ba pesa Abraham bo pesa Abraham ba serviteur amibali Abraham azan ba serviteur Abraham akomaki na niveau abundisa 5 rois o ba ka ko bundisa Lot o ba botola ka Lot biloko o ba saka pillage na ville ya Sodome et Gomorrhe na ba ville nyonso wana Abraham yemoko civil na batu na 170 et quelques personnes o ba zali makasi o ba zo ba pa Pharaon. Abraham a bondi ça 5 rois à longa bango les rois de Guédar leur mère à longa bango a boton de connaître l'autre n'a pas bien nyon surtout ndi Abraham a okuta na Melchizedek après avoir que longa bitumba qu'on soit habité a coupé sa Melchizedek la dîme de tout et Melchizedek a béni celui qui avait la promesse baton na makas Abraham a joué en Égypte Pharaon muto appelé ça kaye bango et Pharaon a payé Abraham biloko nyon soit payé na bambongo wana Pharaon na Abraham relation. Bat botalanga Pharaon Abraham relation nini séparation du corps Pharaon a zopé sa biloko na intention nini l'intention à beau frère obala wana Sarah zonga pas Abraham Sarah zonga pas Abraham te sare pas nani et pas Pharaon tant que Pharaon comme une tension ya kotia loboko et pas Abraham cela veut dire ya ko bala Sarah ndenza mabimeli abike no azam mwasi ya prophète nanga mais mikolo nyonso to wana roi soko tanda ko na mobali walingi mwasi wazana fièvre et amour. Vous en avez fièvre, vous avez un coup de foudre. Point. 3 points de continuité, il va en français. Alors, voilà. On a vu 3 points de continuité. Dans l'analyse, on a vu que Mibali Batou, Mobali, ceux qui ont la nuit des noces, on va remettre la tête. Mbamomba, on va mettre léopard, dans le bout ya nani ya. Guépard, dans le nani ya girafe. Nyamo nini antilope mbala moko kozwa asani ya panzi poa c'est ça l'homme mobali ya solo penda zabo azaka pressé à connaître moi sinayi ya mwana mbali bazara ya ba ko ba bobala po ni ko bala za connaître que non sala noki po frère katanate po mbali nyonso za muta pétage aza muta frère katana mbala moko mutu kana descendre il faut tout à mutu ozomona alors pona makambo ya Sarah ndinga vanda pa Abraham lokola motu point wana séparation de corps alors mibale belé lelo bakoma ko céder basi na bango mama ngana bi kamanga na ngamo bazana mwasi na zaki toko makasi métis oke so botamula na mwasi na métis mibali bazo telemisa bango bokokana leki na yo omona mobali ya type azwi mbongo apesi mobali wana azwi carte de visite apesi mwasi wana donc mobali a sepela que non mwasi na zaki toko tozwa mbongo vraiment et azoteka mwasi ne déjà en esprit exemple séparation du corps en esprit
yo vandi wana mobali sateka déjà omonaka no ozonga mosala retard mobali ayebika no ndenge oza boye okozala makango ya PDG avant nenye po bozwa salaire ya bien po bozwa salaire ya bien nde wana toyebi te tobea mpe homme insensé ebongo oyo ezalaka ke mfille moko alinga azala na jeune garçon na ye moko jeune garçon na ye ayebika bimaka na papa moko boye mama Sara biloko yango tomona ngo awa ti nga na ye bato ebele mpo nga navai na nini komi na Kinshasa lingola barumbu tro pembe na zando omona mwa bato amela bashimoki wana bakuyu batransis oiseau babilo mwa ndenge wana babombe soki alangwe aopesa mwasi idéologie lata bien kende koséduire ouest africain bawara bamona makambo ya ouest africain omonake no mwasi akei baza na code na mobali ntango ongo koma bipenga mobali aza dene ekiri na ye déjà ntango mwasi akoma kaka kuna mamo ntango mwasi akobimaka na ouest africain ma ntango aza na chambre boye abipe mobali bamo basirsaute bakangi ouest africain ba-ouest africain mpe lokwa bazala mpe na bambongo ebele mpe baboyaka makambo mpo polisi na biso bakozwa bango omona mpe sobala mwa 5 000 $, mwa 10 000 $. ozomona séparation du corps ya forme wana donc ozwi corps no mpo pourquoi tobengo séparation du corps 1 plus 1 égale combien 1 mais ozwi mwasi na oséparé ozwi otindi ye kuna te kasi osala séparation du corps te e ozobénéficie na nsima ya mwasi mbongo ya ndenge wana obokola bana bazwa mayele te bana baosente bango obebisa génération ya bana eza mibali ebele baseda basi na bango omonke mobali naza esusu wa te mobali asolo ifo azaka zuwa ifo alandela mwasi na keba na mibali bazala zuwa te mama so mobali asa esusu wa te asadi ya séparation du corps asi ateki yo déjà ono mama uti na muziki akende zando azonga ne 20h azonga 22h atenga na château rouge azonga soki 23h keba so mobali azoteka ndenge azosala esusu te atika tiko ndenge wana seke ekomi da séparation du corps azosede mpo oyaka na eloko oyaka na mbongo c'est une façon ya koteka yo sur le plan spirituel mais yo papa oyo yebaka no kozwa mpe malade ya sida mpo ozotika mwasi no akende ndenge wana voilà. Merci beaucoup docteur tokotini mpe na séparation ya Moïse mama Sara grand prêtre Moïse oyo asala makambo ena Moïse akino mpa anoki mario makambo nyonso tutumona lelo euta na oh. confirmant Moïse akino vandaki mario pendant 40 ans ah Moïse avanda na famille ya basefora wana bazwaki na papa na jetro azwaki lokwa mwane nano avanda kati ya ndako papa aza na basi ebele bana basi ebele pa Moïse mpe adoti mpe kaka wana papa mpe andimi Moïse akontinue mpe kaka wana avandeli mpe kaka wana baboti Gershon na mwana mosusu wana pendant 40 ans nde moko mosusu akolesa bapati na désert nde nzambe akobenga Moïse kuna apesi miso mpo azonga lisusu na peuple na ye Moïse azaka mario Moïse avande pas bokilo Moïse avande pas bokilo Mario donc makambo ngo eza na Bible etala Moïse oyo papa oyo ntango nzambe abengi Moïse oyike Moïse abimine na bana Israel baoke na désert Moïse asundola ne mwasi asundola bana akoma kuna akoma na intention mosusu oyike Moïse asundola mwasi na bana akoma na intention mosusu Moïse abala éthiopienne na désert oh asundoli mwasi ne wana oyo esika azalaki mario bible bike no papa oyo azwi mwasi na bana kumi bango tiki aye kotikela Moïse bana aye kotikele mwasi yo mosani okima bango atikeli mwasi nde azongi alors dans la séparation du corps oyo ezali ba séparation ko dit à voyage donc moto a voyagé asundoli mwasi abosani mwasi akomi kuna bali bato ebele oyo bavoyage asitu na nzela mai mama Sara so akei kuna akobota akosala libala mabala masuwa mabala mituka atiki mwasi na ye séparation du corps provoquée par le voyage wana eza ne ya Moïse atiki mwasi aza à l'aise aza tranquille pasteur hein? Prophète président de la République parce que Moïse avana joué rôle nyonso wana iye moko joué rôle ya prophète iye moko joué rôle ya présidium a dirigé peuple mobimba président de la République iye moko pe susu azalaki lokola sacrificateur iye moko pe lokola juge mais président de la République pour ozwa honneur ozwa valeur il faut ça la mention légitime
Ce que baton yo dirigé. Ouais, moi c'est Moïse azalaka te. Moïse azata na idée te. Donc ce que papa yo j'ai trop amemaka c'est foraté. Na bana mi balé au te pas Moïse. Donc Moïse azo kende na epeka yo kende na ye. Ti terre promise. Et kubala moi sur ya éthiopienne. Donc voilà, bah séparation du corps rebellé et ko sa mandengwana. Ce que voyager, ça na contact na moi sinao. Les lois sont attendus à télégramme, les lois sont attendus à tindaga lettre na poste et comment on WhatsApp et comment on m'annonce tout, zala prêt, même na téléphone, même appel vidéo. Au lieu que non me balé belé, zap nangai. Aux zap chéri, ben na vidéo. Ko bango wapi. Na basel me banga appel vidéo, il y a surprise. On m'appelle vidéo et sur le muto yambate. Ti muto luka bongama. Au moins mobile ceux qui nous ça na voyage. Tom mobile ça na voyage. Kuno sa ambiance, aza mo si mususu. O benge na vidéo. Ah ya manante. Il faut que ça mo ça no côté kolobate. Alati non bien. Maman quoi bébé, voilà moi et puis na comprendre té. Mu kilonde komi. Attends moi si mususu na bi que non. Mobile o sona mo si na e. Ba bi se va na nye. Avant na nye. Alobate. Nye ngume. Libanki na sema titi. Avec nye. Pour un indémoine. Donc c'est compliqué le monde qui est comme na souka. Au moins ben moi si côté. Ce que nous avons un bal pour bal voyager qui à côté mbal mususu. Appel vidéo à brisque. Aïe c'est côté na ma porte. Côté na chambre na 5 mètres. Mais maman Sarah. Aïe 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 aïe. Pour être tes am coussé. Na nga beto liso mo ya mystique ya. Moi so ya côté mi bal, azana Afrique du Sud. Bon, l'état nous est jaloux. Mobali oyo aza soda. Sikoyo ceux qui a voyagé, mission de service, atika moi si ndam. Moi si azaka na kinuma na kota mbali voisin. Sikoyo bandam ndenge zaka ba appartement. Omone za appartement mais bakabolo mo miro veranda. Mbana ko simba ka pas abaluki bo apoti wana. Kaka ka ndengwana. Donc moi ça c'est pour moi qui ne voyage. Bah et c'est pas voyager à côté papa. Nengo za boy moi sinayo à côté mbala. Mbala on peut aza musika te ngape na oluba pété. Mbala bien bon, mbala pe soda. Et vous savez que non, mbali à cause voyage. Dans à cause voyage. Moi c'est peut arriver bon les lopenza ngamona notiki na aéroport. Les lots à la fête ça ko sakanate. Fête la fête. Oyebi mbala na kota. Mutu pe aéroport pe boy, nzoka kende ki pété avant na kipeka bo bon na zela pona kanga mwasi. Ajuka mane pe soda. Obi ke bazonga na ndako. Baya pena boy pam koko. Moi ça fongoli porte. Dans la fond porte akasaka ki non de porte ki ka ikoza nani. Hata mbali nayi. Siko mbala pe bi ke no ba mi bali msuba bata maga. Nakata congélateur ba débrancher. Congélateur débranché, mutako fa na kuna nakati. D nakata ba garde-robe. Mubali msuba fa na tellement c'est système ekiko. Atemika bujarati na sima veste. 3 mubali kokota na 5 metu. Ezata metu na biso ya kisasa barumu bangungi basobali ayo okoganga yo mongo na 5 metu. Mubali na koti na 5 metu. Yoka sikoyo mubali na ye ya mention. Chérie, na bo sanika ke loko moko sapatu na zona 5 metu. Yoka pe moi c'est azaka tendre te. Alinga vitina te. Oh non, mon bébé, mon amour. Oh, attendez, moi je vais prendre pour toi. Quelle bonne gentillesse et brisque. Moi je suis parce que insolent. Moi je suis dans la singa kingo. Papa va changer. Pas maman va te singa loketu keba. Moi c'est pelaté. Mon belle gentillesse ça note quelque chose. Mon belle a déjà informé. Moi si gentillesse. Elle a été place d'une kambango ezaleli. Mon belle peut ba sans carte oui maman Sarah. Likamamba ne peut c'est inspiration. Na pas qu'on émission basi ba ça inspiré. Ce qui n'est que moi ça bi na mon clair tena na jeune fille. C'est que ça pinda ya solo. Ata biso mbali to boy même ozoka consciemment. Baza ba prophétesse to banane. Obi ke mbali a insisté. Mbali a kotisa elongination metu boy. Amoni mbanda ne voisin. Mbali kwa za soda na kamane msusu. Mbali na beto na bumayo. Bon, na pesa yo seconde chance. Na pesa seconde chance te. Na pesa déforme aliwa. Olmo ku faliwa ndenge nini. Appeli si réchaud à gaz. Abina au vendre la réchaud.
ozwi munduki na olongwa kuna na 10e niveau okoya yo moko oponi nini papa nabike non na opona moko oya ponaki eza nini na émission mosusu. Merci beaucoup Dr Patrick, l'émission mosusu. Voilà to comment maintenant suka émission na biso totikali na deux formes pour toutes ces émissions. Il y a séparation des corps. Séparation des corps, il y a Esther. Maman Sarah. Séparation des corps Esther ndé yango eza na banda kulelo. Esther bon Esther première dame yo na ka dasa. Yo wana. Esther elle a dit étoile. Étoile. Esther wana bali roi, reine. Mais côté pas roi. Et puis pour ton information, barona ba no bala mwasi mo côté. Esther zani première dame. Roi zani na basi belé. Roi pesi mi beko. Et pas Bénique. Bénique basé banane. Basé bato ba castra ki bango. Ba kata bango ba permettez-moi le mot. Ba kata mbala mamuma po. Lokane tu silvera basi awa. Au couchina mwasi awate. Au boti ça été de peur que roi a reçu progéniture descendance moko étrangère. Où eza été. Alors Bénique wana bazo protéger ba roi. Ba reine. Alors Esther moi c'est roi première dame. Alors là nanda roi te. Parce que normalement, première dame, il faut la mettre au roi. Et ce roi, ça va m'amener à ça, on me suit sur la bande, on me suit. On a ce que c'est que non, roi Zarane Sikanaye, Yoga nous en est Sikanayo. On a bien Nayo, Mukola Lingi. Néanmoins, Mukola Bangba, bon, ma juif. Mardoché nous restait, restait. Mais yo, Bali roi. Ça a quelque chose. T'as la loué comme il va juif. On le veut l'autre. Pour les hommes maintenant, Yukuna. Esther Abiboy. Ce qui roi Bengingate, moi, Kende, Ezate. Na kota retraite à 3 jours na ba servante nanga alors na okende et pas roi sans appel nae sans conviction nae soit kotika na vivre na revivre soit ko bomanga pe na osani abominga ne sera que n'est pas force histoire de la Bible ou alors ba séparation du corps ndengo wana mobali abali mwasi mais moi ça za kuna na chambre nae n'est-ce pas que maman moi si na mbali basé loko moko c'est ça mais yo bala mobala ngwa za ka non yo zala kuna yepe koto chambre bakota kate pona nini mibali bele bazaka na ba sirène na kata ndamu na bango azana sirène na kata chambre so sirène na ki sirène mto ya kopesa mbongo sirène mto ya kopesa chance na beto li solo mo bopia mambo ya sirène pourtant ezate courir kata na li solo pe kata naka oyo ba sirène ba bimisa ba mbongo na nzela mu lopel na bango lopel on ezaka te o sirène za lopel te lopel on ezaka bot. Donc à côté de ma colonie, nous sommes en train de boire tout. Ah non, ma colonie balé. Oh, c'est rien à ma colonie, à ma site. Bon, on va la coucher na ba ondeni. Bon, sur les arbres. On appelle le ba, oh abima la sirène, la sirène de. Sirène aza kanga manio so ah voilà. On est à des bottes. Bottes na la ta. Dans la petite botte. Après ça, on a cette opération longue. Botte permet de nager, pour azunga na mboka na kama. Mais ce qu'il y a boy. Eza pont. Eza botte. Eza pont, eza loco. Neti natala na film moko ami comme ça sirène. Eza na YouTube et puis na TikTok. Asala ba vidéo na eza mutu normal. Mais asala ba vidéo na kana kacha mai na alati bot wana lopele ma mutu azo nanger azo sepela ba benga ke sirène mona batu ba yeba otala. Eza botte. Ozomona. Alors ce mbala zana na mwasi ndengo wana. Akolinga jamais beaucoup chakanaye. Néanmoins, Moubali a abotate. Obalana a balé pour des formalités. Au CP la raté. Au moins, moi, je suis à mon amoutuka. Mais c'est un exaté. Alors, moi, chérie, moi, bon de l'université. Moi, boga. Bon de l'université, ma caméra, ça a boga. Alors, je kuna. Oui. Pour un kuna. Avec nous, ça qui tourisme. Nazan va témoigner. Moi, je suis pasteur. Donc, tu as un macam. Bon délivre, non pas ça numéro naï. Azapé célibataire. Azapé célibataire. Azana, Aza élégant. Il est comme moi. Alors, Rafali Poupa. Voilà. Aza bon délivre. Soit moi ça pour te m'habiller zate. La Bible dit je souhaite que les jeunes gens se marient. Babo na hiver.
Il y a une séparation du corps. Moi, j'étais au Bengala Mobali. Séparation du corps, naïve. Donc, c'est compliqué. Alors, séparation du corps, Esther, Oyo. Et ça ne m'est pas Bassi, et ça ne m'est pas Mbali. Bassi, je suis pas à Zabongo. Au Balani, mais Zara Kuna, ma mère chef, qui mère chef n'est pas Mbetou. Et ça, ma mère chef me soutient Mbetou, maman Sarah. Moi, sinon, normalement, il faut ça ma colopété. Ah, si. Ma colopété, c'est ça. Ne mobile à ma colopété. Moi, il faut ça ma colopété. Ouais, on a le combat de mariage. Ah? Mais oui. Moi, c'est ça, mbala sengi au pesa. O luka bitumbate. J'ai dit que la lukela ngai azonga sur l'émission. Ah, bobi que non. 1 plus 1 est égal à 1. Ba lobi boy, ce que moi ça bali nanté, asa lanzam. Mais ce qui a bali a comme pour mbali na ye. Yé moko moi si azaya yete a comme mbali. Bon, nous on ozaya yote. Oza mbali. Soko ozangai. Songa ngai na za pour ça simba montre oui. Mais sina simbi yangote. So za pour ça simba musabu sina simbi yangote. Yo lubani. Attends, évitez ba combat pamba. Évitez kokota ba sirène, ba mari de nuit, ba femme de nuit. Évitez mulimo matata. Mulimo matata tina mbetu. Moi ça matata te. Oh là la bolati sous-vêtements, olati culotte, olati pantalon, okangi chaîne, olati singlet, olati débardeur, olati chemise, olati bretelle, olati veste, olati blouson, au fini qui drap boulanguette, okangi tirette. Ata kutu bato ba voyager en Alaska. Ata ba astronaute, on va kene na moi, bazara boité. Docteur Patrick, pardon. Mais oui, bien sûr. Ata ba astronaute on va kene na moi, bazara boité. Et ça bazim son ngana mungala. Et aussi maté, ozwanga na pete, nga ozwanga na pete. Oh, maman, moi ça m'a kamute, bazo na pete ndeni. Il faut bazo na pete. 1 plus 1 est égal combien? Oza déjà mbala bazo na pete pourquoi? Pourquoi ma tata tina metu boy? Na ligne, micro la ligne, moulim nangé se pelate. Et ça, on va se séparation du corona. À quoi la mouaton boy? À l'obate, après sa motete. Problème, té. L'on l'obate. Donc, à créole déjà, à créer déjà rubrique pour Simbaïté. Séparation de quoi il continue à créer des rubriques pour Simbaïté. À quoi on appelle boy, à Borolamba. Donc, à quoi le cabablo comme Moroboye? Pour faire sa séparation na mbetukuna étant yoko silika alia zui ba raison na ye raison ne ko tinda epe abi m'appelle banda raison ne ko tinda epe akutana ba mari de no ba femme de maman Sarah na rebiso phénomène moko omoni so za célibataire ba mari de no batambola rapena na butu ba otala banda ko eza pina ba célibataire ba ko kotra pe célibataire so ba mono masturber ba oleka na butu ba kotela yo. Soit mon épouse célibataire ou bien aux mariés, aux ailes séparation du corps à ma casse, bah au côté la paye. On comprend que nous avons une infection. On a une frigide. Et c'est un bas les insultés. On a comme quand on est sur les balles insultés. Et ça va se belle balu bango. N'a pas n'a pour ça me balayer la nga soutien. Pour ça nous te jouer nga soutien. Pour ça nous te jouer soutien. Ah j'ai nos anango. 35 ans au bloc à bout. 37 à 40 ans au bloc à bout. Hein? Sarah la Bible, Nonata, Azoazem Ndeni. Dans Nonata Bible, non, dans Hébreu chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, s'est rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à celui qui avait donné la promesse. Elle s'est rendue capable Ndeni. Ami botel na ba sentiment, abot na ba tendresse, abot na posana rozana mbala mbetu. Mais yo na ajo ayo, pose zo kende wapi, ezo kima wapi, eza milima be. Milieu mabé, il y a séparation du corps. Alors, tous autres télémés là, on va former surtout. Yo mutocha moi sino kuna. On moi sina faza ngaka kishasa. Mama sa exemple mbali msusu. La forme Esther Hall. Mubala za na poto mais moi sina kishasa. Et puis moi si moko za na poto, ya liba na kishasa. Na tunie, oh, on ngoba na kishasa. Mais bo wano sandeni, on no yaka. On no une fois après 3 mois. Sur le pas la wan ngeni. Donc c'est compliqué. Et nous allons sur la poto, azoma sa balai awa pour azama Afrique. Ce qu'il y a en Afrique, azana monsieur. Soit sur la poto le bal le koufi. Et ça va c'est pas autant la maman, ba Alex longtemps. Zombalo ayo moko bozana permanent et aux la bénédiction. Voilà. Merci beaucoup à Andette aussi ces missions la vision séparation il y a roi David. Maman Sarah. Séparation à roi David Oyo.
ezali ignorance. David azali na mwasi nani? Mikal. David azali na mwasi Abigail, mwasi ni mkolo. David ali mwana muke. David azali na 13 ans. Abigail wana mama mkolo. Babala na David David azwai mwana ya Saul azali mkolo ya David. Yango wana bambote mambo age na libala tuka tolobela mpa mususu ekipakate. So mbala za mwana muke mwasi azali mkolo. Esani. Non, maman, j'ai dit, oh non, il faut ma âge peut total. Il faut tout coûter à naï. Il y a le bagan, le bagan, juriste, mais c'est tout le la Bible. Bah, c'est David, bah, c'est pas mi colonel. Alors, moi, je David, Oyo, Azena Basio. Non, moi, c'est une chose qui m'a soldat, il y a Iri. Maman va Salomon. Bon, bah, si nous sommes en pour ça, même si David habite là. Attention, c'est un royaume, Nangaï, royaume Mobimba 4, n'a plus sur Bastion, on peut ça. Mais pourquoi vous avez sabat? De David, Azena Basi, Ebele. Mais David a commis coco. Baye ko zo ba jeune fille moko boy. Baye ko lali sabango et pas David na meto David pour ba chauffer David. Ba pesa David chaleur. Ba su ya David ba mamoyo ba kufakate. Po moko David nga kufa. Ba tie bana Nathan prophète Nathan. Baye ko solo pona likamu ya Salomon akoma roi. C'est que ba su ba zaika envie. Mais ba permettre ba tiki mubali. Ba si oyo. Bakoma kolala chaque jour mais bango bazana non vivante ezana basi musu ba cédarpe mbali na bango a céder mbali na ye basa moi c'est poto pona moi c'est poto ba obengisa mobali obengise oui au moins que non moi ça zabu baza ba fiancé on no china limo mo poto on ezaka pour intérêt tant na koma kuna na obengisa yo ozo céder mbali tant na koma kuna ameki supu azonga sute bazo bakitaka awa bamona bana basi bato bana bakushana bazonga lola bazonga ati ke ba ko céder mbali. Alors c'est parce que quoi ya ndengwana dû à la pauvreté, ça aussi ça existe. Mama zana mbali na ata pasi ata minyoko zambe akotombola bino. Alors ko céder mbali ndengwana te car on ne sait jamais l'avenir et l'étoile d'une personne. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez quelques dédicaces, tout mon message, merci beaucoup. Je pense que nous, on a besoin qui reçu que ça pensa ah ouais mais reçu que c'est un sujet à divorce ou on a polyandrie. Donc une émission ya suka pour ton acto balenyo surtout ana bato balanda analyser ensemble. Bazo mayeli ba comprendre que bitu mezali makasi na mariage. Toujours ba sujet bele ko pesa ba détail nyo surtout. Vraiment nzambe apambola bino na pesi moto na kaka na Rosine Elonga Kiliko nzambe apambola yo na bébé Preston nzambe apambola yo nzambe apambola Titi Bwana nzambe apambola Papa Godard Patana nzambe amona bino Maman Jocelyne États-Unis na pesi bambote belé na bébé wana tungisaka soto bandi prière soko lobi amen ye pas amen en anglais kai maman Jocelyne moi no yo penza ko tsa epeka prière vraiment ça la biso bien na pesi bébé wana mote na pesi maman Dina na maman Angèle ameza mote Dina na Maroc nzambe apambola yo kami pete na ya Maroc wana bongo pamula ngai te o te ba prophète ba senga mbongo tout c'est un bon tenez bon ou bien un prophète ou bien un pasteur yo comme tout sous pasteur bon on sala raté ou bien un pasteur solina samsan voilà nzambe apambola pe maman Sarah on a mission o munene nzambe akopambola makasi amen bat bazo ebate pourquoi nzambe otombola zo suma mitu go suma mapango ozo tonga ba immeuble bat bazo ebate pona nini po yo sala émission oyo ezaka ko analyser ya buzo bate tozolo bena makambo opona ko bikisa milimo ya bato c'est ça espace na yo ozuma yele na yo awe zate bloko nengo saka émission no ninte awe zaka pindo ye na papier tala papier de plateau komi makambo ebele kuna a vérifiaka ba question certaine ndako a réfléchir saka pour émission oyo pour émission ta bato balanda ngo ebele te mais bato balanda ngo ba pasteur ne ba benga penda que noter Maman Sarah vraiment a posé la question qui toko azalaka poser une émission na ye batu batu ba ko féliciter so bo finga ka na émission mususu kuna mais ma finga ezalaka te ici c'est de la classe nzambe pa mbolo pona oyo semaka pona musa yango zo buka et ba okoka yote amen
Plus l'arbre monte, plus il est menacé par les vents. Mais l'arbre qui est monté plus haut, il y a un peu zinda makas na mabele, mais si ça n'a un peu panza na moulay. Allez-y comprendre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nganabino Tokabwani. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.